Saratola TV. Pourquoi ozo simba bisimba simba? Nzamba lingi o mingi. Mais soko lingi biso to aider yo to produire yo longwana bandela bisimba ya bakisi ozali. Parce que jamais ko ko tambola o maloba père azoloba na ye. Jamais ko tambola na denzela. Ya lobi na banza bandeko batali video alobi tango basimbani ya mesana so ba pesi mbota bakisa musuli kolo tanga bakisi musapi likolo père wana ebisi longola musapi longola loboko zo boya na mona ona lingi na mona pona nini siko yebisanga yo moko zonga kana maloba na ye longola loboko zo mona na ozo boya na mona pona nini bon siko soki yo ozana misala ya mabete okoloba bongo poni pe okobanga pona nini parce que mutu so asimbi loboko malakambo ko mona ko za peut-être cas spirituel bon Saratola TV. Et lesquels n'ont pas commentaire, bah tu vas encourager, faire bobo. Nzoka yende mutu azana misala ya mabe azana ndile mabe et lesquels ngana olo bala sere nisi bo soki o ya lobi eza solo parce que ngana na l'action déjà vidéo eza et puis vidéo ya $100 eza 60$, réception à $100 a tient na kati ya saki la akei nango ezali lisola $5,000 ebeta mate. Saratola TV. La voiture a dit ok kota na mutu moko nde ayeko kota ye na frère na ye wana za frère na ye propre azape prophète azape manager na ye en même temps ba ayeko kota na tango bazo kota ba présenter nga kutu ye babi eza sœur Anya et tout azalaka ex danseuse ba présenter ya nini boye akoma journaliste c'est que ça qui yo Saratola TV. Tango azoyemba kiti o avandi za kiti onga la vandaki. OK. Kiti o avandi ona ti azoyemba et tout. Saratola TV. Mosala nzamba sa père. Yo moko yebi. Mais c'est la bé. Mais c'est la bé yo moko yebi ba sango nde ba monaka makamo. Wana kutu ya kosa te ba monaka. Bato catholique o ba sambela kana catholique. Ba sango ba monaka. Ba so ba délivrance na nzela ya catholique na nzela ya nini. Ba sango ba monaka. Ba ko yebisa oke ba monaka. Ata lobité mais aomona makamo na yo. OK. Aomona. Tango ayambiseur ba pesa mboka kana ko pesa na mbote. Son kutu ba solo son pesi mbote boye akangi misu neti azo sambela ayeko fungola misu abiseur longwa na njelo sali. Saratola TV. So ayeba kaka na ko simbela boka bi longwa na njelo sali. Atuni abi pourquoi zo simba bisimba simba. Pourquoi zo tambola na banganga o ya lobaki abi pourquoi zo tambola na banganga. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ah, bandeko na ngai, Ecclesia, ngana ebara. Pourquoi ba musicien mokili basala ka rôle moko ya ba chanteur? Mais la majorité ya ba chantre de Dieu nyonso bakomaka ba pasteur, likambango baraba nzamba bengaka bango chanteur pasteur to bango nde bakomaka na sentiment ya kokoma ba pasteur po basomba confiance ya bandimi bandeko. Serenis Manyanga na banza boyebi jo boyebi. Serenis auti kosala biso émission moko scandalé na kati ya TikTok pona ko dénoncer ba producteur ya bandoki o bayaki koluka ye batambusa Europe mobimba me basimbisa ye kisi bakotisa ye na magie bandeko tolandi biso nyonso live a Serenis balobaka lokute yaka na sincère vérité yaka na escalier pe ekomaka Serenis zwa kiti mama chanteuse mama pasteur zwa kiti vanda bana nzambe nyonso bozwa pe kiti bo vanda. Papa producteur na yebi yote papa producteur mais analyse ezo senga ngana bengisa ona live nanga papa producteur zwa kiti vanda. Dansezo ya memaki bango dansezi wana o baza kobomba kombo azana liste ya bandoki ya ba producteur dansezi
zwaki tivanda mais malheureusement nake koluka danseuse wana oyo azalaki tango bako initier Sœur Eunice Manyanga na bondoki ayebisa biso banda mukolo nini bakoma koluka bato ya ko initier bakomi kokota tina basali na nzambe bato bako yembela nzambe ba musicien bele bako telengana awa bazoluka succès bako luka bato ba initier bango bapesa bango kisi bomona ki bango te. En tout cas soko belaka attention na sengi otala te soki penza obelaka attention na sengi otala te. Sœur Eunice Manyanga kosi to palobi ya solo qui est Sœur Eunice Manyanga batu nyonso bayembaka nzembo nzambe est-ce que bazaka ba pasteur est-ce que baza ba ponami est-ce que baza bana nzambe mbote na ba meilleur fan du monde nyonso bo partager les biso vidéo oyo bo tikela biso ba commentaire bo solo na vérité Anya Star. Oui, ça va. On s'est kaka. Bonjour, Bonnie. Bonjour, oui, ça va bien. Bonnie, voyager l'équipe bien. Oui, voyager l'équipe. Vacances, c'est qui bien. Ils allaient bien ma casse. Ah, Anya Star, en tout cas, na bengisio, na banza. Oyebi pourquoi na bengisio. Oza moko ya bateau, yo malgré batanga ki kombote. Mais oza moko ya bateau, ozala ki na kati ya réunion wana. Ya ba magicien, ya ba producteur. Ozala ki na kati. Et biso likamso ke ye déjà na réseaux sociaux to ko bomba ngote ezo senga to démasquer yango po batu ba ye ba vérité. Alors Sœur Eunice to yebi biso nyonso to za sœur moko yembela nzambe en même temps za servante de l'Éternel. Lelo oyo live ya Sœur Eunice na TikTok oyo yebongo YouTube etiki batu na ba question mark na mutu. Nga na bengisi o poete na yebi o solo la kinanga o yebisaki nga naza na rendez-vous moko tokokuta na pena sœur oya yembaka ya chanteuse Sœur Eunice ngabi mais dans ces zones yo ki ba koloba kuna mais anya betela ngali solo moko ndenge wana anya kota na ba science anya omoni bato bela ko initié anya tala kutezo sexanga ipo vraiment ça yo saka na relation sango mais science sango tango banda ko bino saka na science to kotika mikolo tala nanu science kaka ndenge to yo kaka ke batu balala te na bando kata bapongi na nga pona nini pona zwa nini non c'est faux eza mahamba lokuteza ki mahamba science teza ki même pas rendez-vous ya science to kondima anya ndenge nini relation ya Sœur Eunice na ba producteur ba yebana ki ndenge nini. Bon, ngana koloba nanu o ngana yebi ya koloba nanu na bandeko oyo baza kolanda biso parce que ngana koloba nanga kaka vérité boyebi ke biso to loba vérité ata bandeko mingi o bazani na kati na bonzambe ba mona peut-être moto asala ta musu musique ya mokili aza moto ya bakisi alors que ce n'est pas ça biso nyos tout luka ke longa nzambe to tsaka mabolongo na se quelque soit bisika o to leka na koloba vérité biso to yebi ke basali ya nzambe to bato bayembaka mingi baza bato basali pembeni ya nzambe mais ngai kamusaki ngai na surtout na vidéo oyo natalaki na kosengele mango après ngana nina yebaka relation natalaki ya ndeko Sœur Eunice oui oya yembaka ekamusaki ngai ezaki rendez-vous juste tant to kotanga Sœur Eunice ebochela biso punda photo na epo batu msu to msu ba yebiete ba meka koyeba ezalaki rendez-vous normal ndenge rendez-vous nyonso to ezalaka ngana azalaki na rendez-vous na producteur wana et puis azalaki ye mon côté il y avait beaucoup de rendez-vous parce qu'azalaki na il y avait même l'ambassadeur qui était là donc azako yamba batu abandako yamba batu na sika wana je crois que yebi restaurant chez Gabi Mutambundi restaurant chez Gabi azate ya bomba ki restaurant mais vérité yango eza restaurant chez Gabi oui eza restaurant chez Gabi espace et tout kat nango pe libanda nango mutu nyonso to yebi ndenge zalaka soko koti na entrée bar eza wana okiti na scène nango moi VIP eza wana na gauche wana moi muke bar mususu ezalaka wana et puis piscine et tout quoi donc c'était ça ngana zaki mutu liboso avant il y a comme un rendez-vous na solo makambo o ngana kendaki oyo po kendelelaki o ngana kendaki ya solola après tant na komolia na j'avais na sala commande et tout na bandiro lia quelques minutes na moni Sœur Eunice ayekoya tant Sœur Eunice ayaki
ayaki na moi batebele parce que moi j'étais seule nayaki nga moko nayebi ke na ke rendez-vous na ke rendez-vous eza rendez-vous et puis eza peut-être la chambre te eza rendez-vous place moko ko bomba na te eza restaurant nayebi depuis kala na zui voiture j'étais nazaki même na nzela na kendo zo bana na classe tant na zui bana na classe na bisi chauffeur atikanga et puis azongisa bana ndako oui et puis batikinga wana na koti na vandi na zeli rendez-vous na nga na zeli bato bazalaki avant ndenge bayaki solo amakambo na bango et puis nga pe na solo lianga na tour na nga et puis quelques minutes sœur Eunice ayekoya sœur Eunice ayekoya na 6 personnes avec na 6 personnes ya bana mibale moi na moi sezaki ka ye moko. Donc na rendez-vous wana o babengisaki sœur Eunice aye na 6 personnes to sukana nu wana anya na place à rendez-vous la lingi to zonga moi sima moke. Contact ya na producteur ti ba koma na ba rendez-vous. Producteur muta invita ki topé sœur Eunice muta luka ki kokutana na producteur. Non, producteur ayaki ko invité etango bango ba kotaki déjà en contact avec le producteur. Na nzela ya mutu oyo ayebi sœur Eunice. Donc mutu ya sœur Eunice nde mutu abengaki producteur parce qu'il y a des preuves, il y a même son photo et son passeport et les photos même avant ba kutana producteur mutonga tinda ki photo tala photo na yango non il faut tinda photo ya normal sans maquillage yo parce que bango ba yeba ki était abi photo na yango passeport na écouté yango aza mwana muke bon je crois aza na 33 ans parce que dans na passeport na mona ki âge aza 33 ans donc on les a conversation entre le producteur na mutu aza na relation na Sérénice ouais sengela ki rendez-vous on a vraiment beau aider beaucoup tananaye parce que zaki rendez-vous il y a production ke ba betsaye na poto et tout na nzela mutu na muta sengela ki et puis le producteur Andimi abi OK bon Andima ki pe ba monter zala ki pe mikoleba ebele et puis je vis na mona ki pe ba appel il y a Sérénice ba appel manqué da ba banda de ko solo la peine producteur avant ba zo rendez-vous à face à face. OK. Avant ba kutana ba parce que producteur azaki na Kishasa te azaki na poto. OK. Donc si je comprends bien na meka ko expliquer ba tout Sérénice Mutunda lukela ye relation na producteur et non producteur atinda ki ba luka Sérénice msko muto pon wana luka ki relation à Sérénice na producteur nda che bango en contact par téléphone ale ba komi ko solo là azape musicien ya mokili ndenge bango balobaka musicien ya nzambe na mokili mais oyo a contacté ki producteur pour aider à musicien mokili OK donc musicien mokili ndenge nde akolukela e cop OK ya production parce que aza mutu na ye ba OK d'accord tu comprends allez toko continuer na rendez-vous tango aye siko et puis aye ko ya na rendez-vous aye na 6 personnes le producteur abimaki parce que abande ko ye ba place te même ngana to solo là na téléphone avant pour na expliquer place restaurant chez Gabieza et tout casino et puis en air place ba sala ba biloko ba passeport là ba empreinte tout oui na expliquer ki bango restaurant na raché ici et puis ba eko ya tant ba komi ba sala ki papa dit obetanga tatou les locaux chez Gabi assoir sans faute so ko singa non c'est l'émission non il y a filé OK loba na ba eko ya ba komi bon par respect ndenge zalaka mutu aye ayebesika te producteur abimi libanda akeko yamba ya kokotisa ye akuti aye na 6 personnes bien mais madame eza rendez-vous de travail comment tu peux amener 6 personnes en plus j'ai Gabi un restaurant au remela maille au foot à $5 bandaka ba 24 ba cocktail déjà ni verre à cocktail c'est à $24 maintenant toi tu amènes 6 personnes 6 personnes à rendez-vous de travail premier contact beaucoup tanana bato o singa ki beaucoup tanana bon ay mi c'est éclairé ngana mona kango mabete na mona kango mabete c'est que sœur comment tu peux amener 6 personnes tu n'as pas besoin d'amener 6 personnes ko ya yo moko peut-être que pour la sécurité je suis à Kataka otala ou bien ceux qui ndenge lobby que ça que parce que lobby non na tambola kakaboy donc c'est promener na 6 personnes tambola na bato belé tambola kaye mon côté et non ah ils a travail ils a musala ils a rendez-vous de travail donc il faut aller na professionnalisme oko ya yo moko na manager ça se comprend oui même producteur abisa ke bon abi pour na premier rendez-vous oko ya yo moko peut-être après présenter que moko azala ki manager azapende konaye
azape prophète nabi oui peut-être qu'il y a un prophète nayo ou bien manager nayo là ça se comprend mais tu peux pas nous amener 6 personnes tu peux pas nous amener 6 personnes oh il y a le baki naye après ça OK problème ezate base la kasi na kati ya voiture abi OK kota na mutu moko nde aye ko kota ye na frère naye wana za frère naye propre azape prophète azape manager naye en même temps ba ye ko kota ne tango bazo kota ba présenter nga kutuye babi eza sœur Anya et tout azalaka ex danseuse ba présenter ya nini boye akoma journaliste et tout akoma journaliste a même abi tu l'as vu elle est venue seule. Elle n'a pas besoin de tremballer avec beaucoup de gens parce qu'elles ont rendez-vous de travail. Elles ont rendez-vous, peut-être comme la masanga, ça l'ambiance. Aïe, moko aïe, akutani to solo li makamba rendez-vous. Elle dit OK, na yo que tout et puis à côté parce que biso to vanda net na piscine bato bazala ki na kati de na rendez-vous babando aussi lisa et tout tant babimi ya eko kota parce que ngala commanda ki biloko olia le ton alia na eko vanda na frère na ye wana prophète o aza frère na ye to vandi na ye to zo solo la ya koti donc ezaku tout ke ba solo la libanda a koti mbala moko na kati ya restaurant po biso to tikala na piscine na ngala bando olia a koti mbala moko na kati ya restaurant place producteur na mosali ya nzambe mutu susu azalaki wana na père azalaki wana na une grande sœur père azalaki wana ye père azalaki na rendez-vous na yepe donc eza place producteur ayambaki bato belé moi je te dis bato bazalaki belé ba mindele bazalaki na ezaki ka biso moko te ezalaki rendez-vous ba mindele bazalaki wana nde ba ekokota tango bakoti père Amoni ba solo li a présenté ba sali présentation kiti o mona na vidéo o eza wana tango azoyemba kiti o avandi za kiti onga na vandaki OK kiti o avandi ona ti azoyemba et tout bon na sengi nanu to tena nous pose awa na sengi na na régie to balancer nanu vidéo to balancer pe élément ya explication ya sœur Eunice et puis to zonga to yoka lisusu Anya Saratola TV. Mais tu cries sur moi, papa. Non, pourquoi tu vis avec les gens? Contre les Arabes, la vie, je ne marche pas seul. Natambolara toujours accompagné. Non! Au côté de l'accompagner, tu sais, par contre, après avoir consolé Lando, Bengi pasteur, on a dit pourquoi tu vas avec ton prophète, maman Eunice? Directement. D'ailleurs, qui katinangai, kandelinge matanga nabi, comment cet homme m'a appelé? À quoi Luka Emilienga? D'ailleurs, qui kimie matinga na motema. En fait, atalinga, tali, aseki. Directement, prophète a lobby, bon, pas de problème aussi. Apôtre, il y a une intercession, la fille, parce qu'elle a Libana, moi j'entre avec elle. Maman, si je n'ai pas aimé ça, musicien, effectivement, mais ma musicien, ok, travailler na poto. Il y a un logo morote kabolo na bolingo nzambe. Oh, diable a proposé, on sait qu'à coup tiens na katina yo. Diable sera coûté l'euro na katina yo te, a reproposé l'euro te. Diable y a que pas n'importe qui te. Partagez un live et maintenant sur un message. Directement dans le cas de Balukana Kende, je me suis maîtrisé. Nabi, ok, d'accord, Tokota. Tokoti na kati restaurant, a classé biso na piscine. Maman dit non, le bandinga m'a bêté, ça m'a bongoté. Fakuana Nyomo, prophète n'a tunya lobby. Ma présence te dérange. Oh non, papa, ils ont dérangé. Mais pourquoi papa? Pourquoi toi tu m'as invité? Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je ne te connais pas. Pourquoi tu as un homme liboso? Le diable est malin, je vous dis. Méfiez-vous, je te ferai ça. C'est Dieu qui élève. Nzambe sera élevé, Nzambe sera tomboli, là la ponga kimia. Amen. Je suis la privée de Dieu. Merci de retenir parole. Je suis la privée de Dieu.
Nzambe soka bate apesio. Yaya olala pongia kimia. Merci beaucoup. Olala pongia kimia. Saratola TV. Makambo ekomi malobe ekomi mibale nayoka anya to nayoka mosai na Nzambe nayoka nani Nzambe na ngai koto nazoyoka tokotaki te balingaki basimbisanga kisi heureusement Nzambe na banza oyoki anya mais kisi yango basimbisaka mutu kisi na kati ya restaurant ata bino moko bo ngana kotuna na bato basalelaka Nzambe basali ya Nzambe parce que ngana sambelaka kaka Nzambe na zamu sali na ebite bon na ebite comment je na komi benga na zamu sala Nzambe ou bien na salelaka Nzambe na sambelaka Nzambe mais bato basalelaka Nzambe o baza basali ya Nzambe est-ce que na premier rendez-vous boko bengisa mutu po bosimbisa mutu kisi je crois pas mutu boyebanite o boyebite non sana pena et puis bobete na embargo lisolo ya kisi et puis wapi na kati ya restaurant o ezake bato bazebele restaurant connu ba caméra ezali wana juste dans ozokota na entrée na kati donc tout ba caméra ezana ba roya obete lo lisolo bongo ndeni to continuer place osuka ki na piscine tango bozolia sereni sa côte mais ba kota ki te bosuka ni banda non akota ki mbala moko tango aye akoti mbala moko parce que place otozolia eza na deux portes moko eza ya kokota na restaurant eza juste ce kokoti na entrée OK tout droit okoti mbala moko na koto ya bar eza wana comptoir eza et puis OK na place VIP eza na disu na entrée mususu so kokoti kaka na sikana olio kende na ndenge ya restaurant okokota na porte mususu leki mbala moko par piscine et puis na droite nango porte eza ya kokota disu na kati ya restaurant tu vois tango aye à côté là qui na nzela ya restaurant place nga na bande kolia na nzela ya piscine à côté tango à côté babandi ko solola et tout père ayambie azaki à côté les ba pesi mbote ba pesa na yambie azaki mona difficulté ya poids ayambie apesi place apesi kiti wana moni place nga na vanda ki apesi avandi oui et puis babandi ko solola tango babandi ko solola pasteur bon o ayambaki azape mosala Nzambe asa père yo moko yebi mais c'est l'abbé yo moko yebi basango nde ba monaka makambo wana kutu ya kosa te ba monaka bato catholique o basambelaka na catholique basango ba monaka ba délivrance na nzela ya catholique na nzela ya nini bakoyebisa oke ba monaka ata lobite mais aomona makambo na yo aomona tango ayambi ser bapesa nimbo kaka na kopesa na mbote son kutu basolola son apesi mbote boye akangi misu neti azosambela aye kofungola misu abiser longwa na nzela osali son kutu yaye bake yaye na batu mokili mobimba na libanda kuna parce que ezaki kaka na okota son ayeba kaka na kosimbela boka abi longwa na nzela osali atuni abi pourquoi ozosimba bisimba simba pourquoi zo tambola na banganga oya lobaki abi pourquoi zo tambola na banganga pourquoi zo simba bisimba simba Nzamba lingi o mingi mais soko lingi biso to aider yo to produire yo longwa na bandela bisimba ya bakisi ozali parce que jamais ko tambola o maloba père azoloba na ye jamais ko tambola na denzela ya lobi na banda bandeko batali video alobi tango basimbani ya mesana so bapesi mbota bakisa musu likolo tanga bakisi musapi likolo père wana ebisi longola musapi longola loboko zoboya na mona ona lingi na mona pona nini siko yebisanga yo moko zonga kana maloba na ye longola loboko zomona na ozoboya na mona ona lingi na mona pona nini bon siko soki yo ozana misala ya mabete okoloba bongo poni pe kobanga pona ni parce que mutu so asimbi loboko malkambo ko mona ko za peut-être cas spirituel bo ezate koloba ke ozoboya mona peut-être ke nzoto na ya mona ndenge ni yo ozana bilamba donc ezalaki au père alobaki na yango wana parce que moi aussi quand je suis arrivé on s'est présenté na père pose akimba bostope sani mbote asambeli ayebisi mutu on a yeki kokutana na rendez-vous abi azamalamu azana eloko mabete na kati na esimane za mabete parce que bastoyebi bamonaka ko soki ba prophète bazomona siko yebisa ngai basango awumeli na kati ya bonzamba omona ndeni omona makasi ayebisi abiser longwa na bantela ozali
wana baloba na sœur Eunice bazoloba na sœur Eunice Dieu me voit eza pete ke eza teke ndenge tovandi biso mibale boye te place tovandaki wana eza vieille pi boye table eza wana bato bavandaki wana nayebi bango très bien tosololaki place mosusu eza eza kutu na ve moko boye awari azalaki wana ayebani mpe makasi na kotanga kombo te bazalaki wana bato bazalaki mpenza plein na kati ya restaurant bapoliticien bazalaki wana ayebisi ser longwa na nzela ozali parce que so okontinue na nzela oyo ekopesa succès ya 1 année 2 ans mais ekoboma yo ayebisi pourquoi ozotambola na banganga pourquoi ozotambola na bato wana nyonso to ya misala mabe nzambe alingi yo mingi mais salela Jésus Christ de Nazareth oyo ya mama Marie ekosunga na vie ayebisi be soki olingi biso tosunga yo longwa na banzela oza nango et puis na ekolanda na video na sœur alobi ke balobi balingi bakabola ye na famille na ye po babi bato otambola na bango baza banganga banganga bato yo ye na bango le présenté te ke baza famille siko bakoyebiso ke kabwana na famille na ndenge nini balobi longwa na bato yo baza na bango pourquoi ozotambola na bato ya kisi ozotambola na bato wana ya misala mabe pona nini pourquoi zo simba bisimba simbo zo kota bikota kota eza tala bon biso tozala biso kaka to sambela biso nzambe to sambela kana biso nzambe mais na koyeko ya kokosela mosali ya nzambe makabute ngala olo baka vérité na opozalaki et salami parce que j'étais présente na salaki wana et puis aseki kaka nde ezalaka te mutu aseki oui aseki papa na makamu nyonso wana aba lobi aseki awanga nyango te awanga na nde nini mutu so ba moni déjà kati na ba moni déjà simano wanga na nde aseki kaka papa et puis abse vanda ayeko vanda ba yeko solola babandi ko solola bino biso to koyeko aider to koyeko sunga ko produire yo parce que mutu nde mutu ya ye atinda ke kuna to koyeko produire yo to za na production na mois tel to koyeko programmer na mois tel mais avant biso to tambola na yo il faut longo na banzela oyo zali parce que biso batu nyonso tout au produit saka baza wana ba mona ka misusu to beta na bango ba mabolongo to fuka mananu to sambela nzela eza ya kokangama makambo eza ya kokangama to sambela nzambe afungula ndenge bayebisaki baye kovanda basololi et tout sœur Eunice ba sengepe super parce que eza peut-être bala liboso mona ye ayebisi ko yembela biso moi banzembo na ye ndenge ezalaka et tout abi problème eza te na vidéo wana yembi kana gentillesse nyonso sans kokanisa ke mutu akoyeko sala émission on a sala avec beaucoup d'émotion et pourtant elle était très à l'aise je te dis très à l'aise azo sepela azo yemba bo balancer biso vidéo wana ele kaka azo yemba ele kaka na ngoma batala vidéo na kati yango partie mususu mais ce que telle attitude ya mutu o na kati ya vidéo est-ce que ça attitude ya mutu oyo azana ko banga to azana somo na esika ya kindoka komi non et ça attitude ya mutu moko azala ki vraiment très à l'aise azoyemba na esengo nyonso tout azala ki donc azala ki normal parce que nga na yebi question na ki okota na kati ndako nganga vraiment déjà nga moso na koti wana na kozala ka kotala ko musu moi ekeko kotelema musu meloko na kobanga banga mais so na yebi ke nazana nga na sika ya kimeze loka mabete na ozala les donc botala ka attitude na kati ya vidéo wana au mona ke o nyonso to alobi c'est du mensonge du début à la fin eza lokuta mais nga na koloba soki eza na basali ya nzambe bozo kosa tina niveau oyo et bongo siko bokote ya biso bote ya biso nini bozotika biso tozala kana kati ya masumu abi ya boya ki na yeba proposition na bino abi ya okenda Angola fasi sana tourner na Angola si sana yo yebisanga proposition nini o bakoye ko sala mutu ya kisi na esika o batu bazale ebele parce que j'ai vu même production pa boya ki non c'est faux lokuta andima ki production preuve ane passeport ya ki passeport na ezali capture ngaku tutangu makambo wana tango ebandi na yebisi mutana sala capture ya passeport ya ekava a bloqué sala capture ba nini asali ya ba document no sa sali capture eza lokuta ba preuve ezali même na kati ya restaurant wana ba preuve ezali parce que na yeko ba vidéo ezali nga na yeko mona na émission alobi ke ba pesa ke $5,000 à boyaki c'est faux c'est faux $5,000 go uti wapi ba pesa ke $5,000 te ba pesa $5,000 na occasion nini
bo signer contrat te bo yokani makambo ya contrat te bo solo li kaka premier contact siko $5,000 ba ozwa ba kopesa parce que osali nini olobi nini oyembi nini obeti wapi eza lokuta oh no surtout alobi wana ce que eza vérité aya na émission atanga ba kombo ya batu wana po yebi bango okobomba kombo te yo so muta dinga memona kiso okobomba kombo en tout cas Serenis batio en épreuve yaka na émission tanga ba kombo wana atanga ba kombo ya batu wana o bazala po yebi bango parce que biso to otanga na musicien o apesa ki o cop wana ya mokili. Parce que ceux qui musiciens on a zaki na passeport on essaie que yemu tatinde na ke passeport atinde na ke contact na surtout parce que atanga na kombo ya musicien on atanga ndenge atinde ki ba passeport bon ye pasteur akomi sous lien na ba musicien mokili oui ba relation na ya za mutu na ye ba yebani ye mutu atindaki atanga soki aza mutu ya bonzambe ya solo omoni bakoselaka nzambe te osala eloko moko boye badécouvrir misala oyo oza nango olingi oyo ya kolia livance pourquoi alors que bato wana baza na intérêt te ya koya koluka peut-être ya kobebisa carrière na yo peut-être ya koya koloba makambo na yo baza nango besoin te balobi na yo vérité ndeko ya mwasi tika banzela oyo ozali nango soko lingi peut-être biso to aider yo longo na banzela wana parce que eza banzela malamu te et comme mosika te okosala succès une année 2 ans mais okokende mosika te et puis tika bato oyo ozali kotambola na bango alors lobane kutu babi pourquoi ozotambola na banganga pourquoi ozotambola na bato ya kisi baitoye ko solo la ba solo lina père et tout OK c'est bon to beng sa yo ce qui est comme na niveau que to monique comme que to ko betisa yo to ko produire yo to beng sa yo to zongela yo le père après ko $100 il y a le bic ba pesa que $5,000 on ba bisaka na poche ni ba bisaka $100 na poche à producteur le coûta et ça le coûta avec $100 à $100 Dieu me voit à $100 à payer botia essence parce que avec une voiture on a bango botia essence bofuta bokende à $100 nezate $100 à ba pesi na epa ndeko na été yé moko Serenis à $100 parce qu'il y a le bien boy qui $5,000 ba pesa ki ba ndeko na si ko yo boy $5,000 mais $100 pour vider à $100 ezali et ba caméra ya restaurant ezali to senga kango penza vidéo ya $100 ezali mais yo boyi 5,000 montimi $100 eza na sens à $100 à sengi merci et puis accueilli et puis nga siko eloko na comprendre ki te il faut mona ke abete la bino ka li solo vérité ndenge ezalaki tango bazo solo la parce que nga nazaki après mon abimaki na solo la na petit frère na wana abandi asa prophète abandi obete na nga masolo ya église na ye et masolo pe ya mwasi na ye alakisinga kutu ba photo et tout to solo li pe makamba ya ba fali to solo li makamba ba faire to solo li pende to beti pende li solo et tout makambo ezo le kana musique et tout to solo li après moko na ye ko mona serveuse moko ayeko ya aebisie likamna litoi c'est comme si aebise que Serenis abo sombela ye soko commandele soso et tout après tango alobine moko na moni mbala moko imer na ye échanger imer na échanger abandi mba moko so na téléphone so na okosa ndeko na ya ko sala émission pe lisusu aloba ke soka aloba makambo na aloba na munoko na ngate abandi ko so na téléphone abandi so na so na téléphone aboni ka muto vous m'échanger abandi so na téléphone pardon Sarah tango sur notre téléphone na ki maman ebisingai j'arrive la fille non petit frère na ya prophète ebisinga j'arrive abi oh bon yo mo ebikase buta on ngasa likamnende zab oh mon téléphone est déchargé vraiment je vais faire comment après abanzo so ebisinga zela nani atinda moninga ki ebisa mutu likamna lito Serenis atindi ndeko na atindi service ya pande kona mobali c'est loko ayebisa ndeko na mobali loko asombele soso asombele loko après na moni ndeko na bandi ko solo na téléphone ezaki code ya pesa ki nga la comprendre biso toza bato tozala na musique to ebi makamnege ezalaka eza code ya pesa ki après à comprendre déjà que reverser bango déjà ba dévoiler bango déjà yemba moi a changé mère bandi ko solo la na téléphone après na moni ebisinga non j'arrive mon téléphone est déchargé je prends mon deuxième téléphone dans la voiture nazo zo deuxième téléphone nga na voiture nga pe na bika muto azokende ko zo deuxième téléphone
téléphone aussi quand on accueilli modèle akendelaki na moni yango suspect ngamo siko tangu place na tikali ngana raisonner makambo mususu na bi oh est-ce que baboy ko futela bango facture tangu mususu ni na commander akimi tonini wala penza nzama alimbisa ngai ndeko na commandaki oui abande ko mela place to vanda bando mela nzamba alimbisa ngana raisonner penza bango so akimi facture na bi akimi facture ou bien nini alors que facture batunyo surtout bazoya facture ezo futa manango te futa beza ngasiko na raisonner bon oh akimi facture ou bien nini na kipé na ngate na continuer na sisi na ngakolia après moko na zongi na nga na kati ba po banda ya kenda ki azo umela zo zonga te après tanga na zongi quelques minutes na moni pe sœur Eunice abimi akei omoni akei avec les $100 que mosala nzamba pesa ki na $100 na ba pesa ki ya hotel so sa kenango on l'a jamais proposé $500 $1000 ni $5000 ba kali ko proposer on te ka $100 et ça na vidéo $100 ya billet à $100 mais c'est Franklin nde o ba pesa ki c'était juste ça les $100 qu'on avait donné pour acheter essence si qu'on a zonga tant on a écouté la vidéo o ya sali ya live oyebi ke na yo ki somo na qui sont raison lesquelles na raison na idée na ngamo mituni pourquoi elle a fait ça na idée nini na likanisi nini akanta ebino boyo dévoiler na internet pas yo déjà ba présenter ki au journaliste abanga ki déjà sala ki déjà bien tendé déjà présentation ngai ndenge na yo ki makambu wana et tout abanga ki déjà alors que ngai ngana ki na rendez-vous quelque soit makamune na yo kaki so ya sala ki be miso asalite ya koloba teke mutu moko azala ki wana dans ce moment na ngana ya koloba mahamna ete parce que eza makamuna ye eza makamuna ngate na yebi yango te parce que nga penza ko yeba yebo penza na yebi ete peut-être na banzembo o ya sali jojo ne total na tik beaucoup plus na TikTok beaucoup plus parce que même temps to so na petit frère na ye atunenga soko yebi ba sœur nino linga ba sœur na tangele ba sœur na linga ka après na tangele oui na linga pende kona yo mais na yebi penza kombo na yebi ete na atunenga nzembo ne yebi ngabi na yebi ka nzembo na o et tout to solo le peto solo là est vraiment bien. Si pourquoi coller les vents il y a quoi kokosa kokosa parce que wana par exemple osali ya nzambe azape nzambe osali ya nzambe pourquoi koya kokosa ni makama minene bongo na tina nini na likanisi nini est-ce que abanga ki akanisi ke makambo o ba monaki et pas na ye que peut-être ba koya koloba yango tonini est-ce que tu as un réseau to baza na réseau ya koloba makambo na ye même nga na yeki na rendez-vous na ngai na sali makambo rendez-vous na nga na solo li na kei est-ce que na ozana likanisi na banga ke na kende même so ba yebisi nga yo ozana misala ya mabe et tout so na yebi ke za solo so na yebi ke na lingi ke elongwa na koloba bon bonasa na nini bonasa na ndenge nini po makambo na mabe elongwa esila pona yebi ke so na yebi ke nga mutu na simbate déjà so ba kanginga déjà ndoki ne sika bongo déjà nga moko déjà na koloba bonda tika kindoki yango to na sala ndenge nini soko za na amour lingi nzambe ya solo okoloba OK papa olobi nini ka epona ke tika kindoki yesko tellement amona ki déjà que ba revese biso peut-être que ce toke na ba prière na bango ko bebisi la biso pe makambo to ya ka to lobake ba mema biso na katanganga que parce que na émission na mona bio ba loi qui place moko VIP non bon soit qui place moko en cachette place moko VIP yo moko tala vidéo comprendre les ta place à cachette parce que place yana kutu biso to vanda ki porte za kaka wana porte mususu batu bazole kakabo so ka ninga matana kuna na bar kuna aleka kotibo aninga kende na toilette ale bazole kabiso kabo mukolo restaurant kuta bande ko sala les retour mo ka ko solisa biso ça va oui et tout aleka mo batu ba mena na bango ba cigare ba biloko na bango yo mo ebika shega bindezala eza restaurant ko ngana ma desté siko sereni soka zotala biso sikwa soka zotala yo danser zo ya bia monaki kuna oui okoyebise nini parce que bana nzambe belé na landina na ba commentaire batu ba komanza balingi yo ba producteur ba yaka ko détruire ba via batu ba producteur ba yaka osimbisa batu kisi force à toi batu ba okomela ye soki sereni sa rolanda yo sikoyo oko tchaye une épreuve nini pona kosisa lokuta on
ngana ko lo bana bana nzambe nyonso tout parce que tant on a bando la vidéo wana na tali ba commentaire ngamo nazo ganga nzambe na ngaya kosi magabo la comment ko satina niveau on abi tant na tali ba commentaire na bi nzambe so boyebi vérité na bi ba kosaka batunde boye. Et les keningana ba commentaire ba tubazo encourager ser bobo nzoka yende mutu azana misala ya mabe azana ndile mabe elekelenga ngana holo bala ser Eunice bo soki o ya lobi eza solo parce que ngana na l'action déjà vidéo eza wana et puis vidéo ya $100 eza ndenga zo $100 réception à $100 azia atiena kati ya saki na akei nango ezali lisola $5,000 ebeta mate. Et tikala ko beta mate ba opeso $5,000 na premier rendez-vous ya nini ya moi sina mobilité ezakutu yondo sengi po ba produire yo ba yambi ba opeso $5,000 na likambu nini. Wow. Soki azoloba vérité parce que o azoloba bana na nzambe nyonso tout na o ba commenter ki na live na ebo eba ke eza lokuta pona ebisa bino kaka ke eza lokuta liboso ezali nanu tango alobi ke ba pesi ba proposer $5,000 à boyi koswa alors que $100 il y a essence azwa ki patia ki na saki na yo zui $100 ya bato ya misala mabe bato yo moni déjà bazala misala mabe okozwa $100 na bango kotia na saki ndengeni parce que ata biso to zana kati ya mokili soki mutu moko azana misala mabe o to kaka mutu ana zaka na kisi soki akabela mbongo tamususu soki ozwi omona tamususu ozwi na liboko mususu okena mbongo wana omona oki ochanger yango na ba franc au saleli yango tamuso opesi nanu bato ya nini okabi et tout ekotika lo saleli tamuso changer yango na franc après kozongisa yango na dollar mais mususu mais kaka ya pesa kiyo elongwa mais pourquoi azwaki mbongo ya moto ya musala mabe déjà wana eza lokuta ya liboso aya koyebisa bino kaka vérité soki o alobi eza ya solo ayebisa bino vérité est-ce que azwaki $100 to azwaki te pour comprendre que azana kati ya lokuta azana kati na kibonzambe ya solo te elobite parce que ozo yembela nzambe que oza mosali ya nzambe ya solo no okoye ko yembela nzambe to yoka bato ebele ba yembela nzambe mais nzoka basana na nzela ya bakisi na banzela ya mabe. Deuxième likambo o ngana koyebisa ye o ngana kosenga na sœur Eunice tango balobaki ke bazomona yo ndenge ozali tango balobaki bazomona yo ndenge ozali ezalaki na likanisi nini pe ezalaki na maloba nini oyo mosali ya nzambe oyo père azongiselaki osiba pourquoi azomona yo ndengati na yo ndenge ozali parce que olataki bilamba mais nakopesa mbota pamba bamoni kati na yo ndenge ezali est-ce que ezalaki spirituellement to ezalaki na ndenge ya makambo mususu. Troisième likambo na kosenga parce que ba vidéo ezali sœur Eunice est-ce que place ovandaki wana ezalaki na place VIP o ya bino moko to ezalaki batu nyonso to azokota azobima azoleka nesika wana bozalaki combien de personnes tango bozo solo la parce que mutu oyo azoloba makabu ya kisi na ndimite ya kozana esika ya bato ebele na place publique parce que place wana ezalaki place publique ezalaki place kutu ya kobomba na te ayebisa bino vérité parce que ceux qui bino basali ya nzambe o biso tozomona bino ke bozali basali ya nzambe bozoya na lokuta ya boye puis oleki na télévision ozoloba lokola mutu azana émotion lokola mutu azolela alors que makambo ozoloba yebi ke eza vraiment c'est du mensonge du début à la fin eza lokuta. Pourquoi premier jour olobaki yango te parce que ngaso ba meminga na sika mabe kaka na minute na tango nazobima nazozwa déjà ba émotion ezosala nga na okende koloba. Pourquoi tu as attendu 2 jours avant ça la vidéo? Pourquoi ozelaki 2 jours avant ça la live donc sali 2 jours oui azelaki pourquoi ozelaki yango parce que ngaso nazana esika ko toyebi internet ndezo tambola lelo mama atakutu ba mama mikolo ba papa mikolo ba yebi ke place oso naza esika ya mabe na tata téléphone et enregistra kata maloba tozo solo là parce que ce que zabongo il fallait qu'il ait enregistré ce que zalaki ya solo pourquoi on enregistra kité pourquoi le cas qui kozwa ta preuve morte alors que bango bazana preuve pourquoi yo le cas kozwa ta preuve mon côté o ekolakisa ke ndenge nga na ekoloba maloba o lelo ke o yo lobi ezalaki ya solo to sala la nzambe na ndenge ya bosolo parce que lokuta na kombo ya nzambe
eleki tellement mingi pe ezali mabe tozo kosela nzambe makambo bozo yembela nzambe mais bozo simba bakisi bozo yembela nzambe biso pe tozo yemba banzembo na bino tozo kota na kati ya motema ya banzembo na bino ke nzambe a délivrer biso nzambe asala biso makamba minene na nzembo bozo yemba parce que tozo mona yango ezali na kati ya bonzambe alors que bino moko boza na kati ya bonzambe te bomoni pasi bozo pesa biso bozo sala kelelo zo koma kokima ba église to ba lisusu église ya kokende te alors que toza na bolingo nzamba sala azana na kati na biso nzamba sala la biso vraiment o ngana koloba kana serenisi yango wana aloba na bandimi na vérité atika lokuta aloba makambo balobaki ne o bamona kina kati na ye pe makambo o balobaki o bamonaki na kati ya bato azalaki na bango babengaki bato wana banani est-ce que babengaki bato wana basali ya nzambe atanga kombo oyo mosali ya nzambe alobaki na ye mpona bato oyo azalaki na bango pourquoi ozotambola na banganga pourquoi ozosimba bisimba siko ye azonga ya koyebisa biso pourquoi mosali ya nzambe alobaki na ye bongo et puis soko ozalaki na bisimba te ozanga na banganga te ngo silika neti nga na opeteka wana justice ye pourquoi ye asalaki compréhension te ayembi tina banzembo pourquoi asalaki compréhension te oyembi tina banzembo ozwi $100 oke nango mais na télévision lobi ke bapesaki yo $5,000 ça rend $5,000 et ça n'engouta un super grave mais bah peut pas couper c'est $5,000 ya nini et ça coûte bozo solo la nanu coûte bandimi coûte ko produire yo coûte te rendez-vous kaka liboso yo déjà lobi ke balingi basimbiso kisi rendez-vous premier rendez-vous que oh yemoko mutu asengi yango na donc avec beaucoup d'insistance na mikolo ebele bazo bondela bango bazo senga siko ndeni yoko lo babato la baningi basimbiso kisika na premier rendez-vous ataku bazaki bato kisi ba obanga peka mutu liboso kambala liboso beto kutana mutu soki aza musala nzamba solo to proposer lo kaboy ba obanga atika lokuta. Merci beaucoup Anya Star pour la vérité en tout cas. Balobara locuteur na ngona sincère vérité ya malé ben escalier pour ekomaka Anya en tout cas merci na éclaircissement oh Serenis tozo na retenez pas le message ba komela ki après kota la vidéo oh ya salaki alex ba message on a soki azana bonzambe ya solo oh après ko sala live na oui après ko sala live na alex ba message ba komela ki Serenis en tout cas il faut zonga lisusu parce que yo muto ye na makambo na internet il faut zonga oya ko éclaircir ngala répondre ka parce que c'est makamuna ngala kati ataki makamuna ngala kati te ngala ki pala ngala ki pela kutu o pusa biso neti muto ka nga na oketi gabi. Donc au cas contraire au pousse biso to banda ko kende ti to bando vérifier information to ya éclaircir communauté. Il est temps yomoko zonga na live expliquer biso makam Anya lobe za clair. Yaka ko contredire Anya na ba preuve na makambo ya sengio et ozali kamba bien Anya en tout cas merci ndenge we répondre à l'invitation na ngana tous en ba dédicace na yo ya ko adresser na quelques personnes au balingaro batala copie. Bon bambote na ngana pesika na ba fan na ngana surtout indicative ça déjà opérationnel bah oh voyage opérationnel là oui bon les loza est comme opérationnel oui après 3 jours à soka Monica on a voyagé et koufi après tant aux à sous ces zongi déjà ça opérationnel bah mission na biso ke dit le quinoa il y a politique parce que Robert au la politique mingi ti ba élection ko salama ça déjà wana bambote na ngana gikabuya bambote na ngana maître Tété donc maître Tété bisika azali bambote na ngana yebo oya kenda te musabote que ça na me représenter bambote na ngai na bandeko nyonso to balanda biso na indicative vraiment bo s'abonner na indicative massivement et tout parce que ma mission est belé ba télé réalité et à télé star et saisongi ba gros bisous na Lauriane Pala et puis Bibish Makoma ba fan na ngani surtout Polo Vata na Londres depuis London donc bambote nana Bolongo bo s'abonner massivement boyebi ke na ba émission na biso na indicative to lobara toujours vérité bambote na ngape na basali ya nzambe nyonso tout avant ko zalaka pressé ya komona kaka mosali moko ya nzambe to moto moko ayembela ka nzambe aleki apesi peut-être témoignage moko boye to alobi likambo moko boye il faut bo sala ka effort ya koluka ko vérifier est-ce que o azali koloba ezali ya solo to ezali ya lokuta parce que preuve ezanga raté preuve ezanga raté na ba makambo belata o mona ra preuve moko ata ya muke ezali donc boluka boye ba kanano o mosali wana solo beza solo
to eza lokuta. Donc on a lingi bino mingi, ba gros bisous na Bobette Mboyo, ba gros bisous na Exaucé, vraiment musala kitoko na sima caméra na biso Indica TV. Merci na yo pe Sarah. Merci beaucoup. Biso lelo. Donc bande ko nyes tout balingaka biso to yaka toujours na vérité ngo wana. Soki baba o to sengi yete donc biso sko to yala ba preuve penza ya ebandeli ya entrée na kati tina suka tina ba $100 ndenge pesa maki et puis bino nde boko juger après boko comprendre et sika bande kona biso ebele o basali koloba basana kati ya Nzambe place basali sika batambola ka eza malamu te to salela bonzambe na ndenge ya solo biso toza basali ya nzambe te mais to salela ka nzambe to lingaka nzambe to senga ka to tsaka mabolongo mawana ezala likolo na biso to kendaka na nzela ya kisite parce que nzambe tozana esika mususu ya kokende te bomo ipevi na biso ezaka na bomo na maboko na ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anya Star, merci na batunions tout bolandi biso bot partager live oyo botin de la émission oyo précisément na Sœur Eunice, il est temps ya ko éclaircir communauté ezali kanisa malamu mingi pona yo. Merci tokutani mbala sima na émission mususu. Au revoir. Saratola TV, la chaîne qui assure.